Bienvenue mes chers amis sur la RDC Simple Tech. Ce qu'on a toujours ça l'effort que makambo ya informatique et comme la bande on a biso ebele bande on a biso tout baza na mboka partout na ba village partout. Ata baza na ville ebele baza sous informé makambo ya informatique. Ba éviter que informatique est important. So moni makambo ya AI ezozwa déjà mokili mobimba. Ba misala ezokinde, ba misala ezokinde ya batou. Donc, il faut s'alender effort oyeba python eza wana soki tosilisi cours ya javascript donc tokota python o tobengi bozobenga yango nini python tokota na python tokota na python tosilisa yango ke chaque muntu chaque jeune oyo aza na makoki te ya kokota akota na université pour na kosala informatique donc komitungisa na yo te parce que awa bacours tu wana tozwa yango ofele ekozala ofele puis na bapratique eza wana donc yo oza wana ata oza na ordinateur te na koyebisa okende na cyber café vanda na cyber café déjà obanda déjà kosalela parce que eza na baapplication eza na baplateforme ebele na kobanda kolakisa yo moko na moko oyo okoki kosalela okokode vraiment na navigateur ok déjà na cyber café vandi ozokode déjà donc oza obligé te kozala kaka na ordinateur soki oza na makoki te soki oza nango ça va mais soki oza na makoki te zala wana okoyekola mpe python ya ofele komona ngai Shabani Musamba e tomonani